Coucou, coucou la famille, bonjour à tout le monde, coucou, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, moi aussi je me porte trop bien, voilà, donc voilà quoi la famille, on est là, on est ensemble, likez la vidéo, partagez, vous avez tokos, bon likez, bon partagez, on est ensemble, voilà bandeko, on est ensemble, voilà. Aujourd'hui, c'est samedi, hein. Bon samedi chez vous. Coucou la famille. Shalom naba homme de Dieu. Tozo zonge la bino te le lokolo la makama homme de Dieu. Shalom naba homme de Dieu. Shalom vraiment la bino nyonso. Boboto bondeko naba de konamse église catholique. Ba salam naba de konamse ba musulman. Yenge na Bunudia Congo na église ya MPV ya Longo. Vraiment toute tendance confondue. Bambote na bino. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre à la danoise. Na sous les baobas. Bande konanga bo like vous partager et ça la kitoko makasi like partager et ça la bien. Alors bande konanga voilà information tout ça la et les kaka ça passe vraiment na sepeli en tout cas si ko zali na ebi ke makam na lobela ki suyo makasi. Yango sali oyo sali yomoko yebi oyo sali vraiment Dieu va te payer encore. Alors tu as touché là on ne peut pas toucher oye bango yo un jour oko mapenya li papa bazoni ata na Belgique yebango ans na sina yebisi yo message oyo sala oyo sali mena sepeli po ngali na so na sali message nanga e komela batu donc e komeli yo e sui yo penza donc na sepeli makasi match eza 1-0. Voilà, bande konanga bola ikarabo partajaka et comme la rabatou. Place ansiazalia yebi et sui et tui. Voilà, donc ozui. Totinda kiote au finga mama tondo. Totinda kiote. Voilà. Donc retour na yo et sui yo makasi. Na sepeli penza. Voilà. Mama matondo. Oumela. Voilà. Ozui. Mais yeba ke oyo sali. Un jour comme ali papa kanga date ya lelo na occupé yo te comme ali papa voilà bande konanga bo like bo partager mission et kozala kitoko makasi toyaka wana pamba te pona to lingi bino makasi toyaka kolamsa ba conscience na bino ebele bazo lamsa ba conscience ebele bazang bande konanga batu ebele bazo souffrir makambo etali éducation na kati ya libala éducation na balabala éducation partout yango bomo na mboka na biso ekomi lelo. J'espère que bomoni mbula o ebeti na Congo bande konangai bomoni ndenge Congo ebebi bande kona websa bino soki na ozana image yango awa moto ezokopela na kati ya nzela bande kona okoma na sujet na yeli mais soki loko etanga mike lobama to lobakaka bino mo boyebi lelo vraiment nazo yebsa bino na kozwa par-ci par-là. Voilà bande konangai na fungoli ba moko message nini nanga bozela je crois naza nango moto ezopela na nzela na mboka na biso botala mboka mobimba moto ndenge ezopela wana moto wana ezopela courant eza na problème na mai vous comprendre courant ekoti e bandi ko bimisa moto siko bato nyoso bakoleka pembeni wana ba camion etelemi bakokanga na courant nyonso o nini parce que mboka na biso to éducation ezate tant bolingi tozo éduquer bino bolo ba so ba méchante osali eloko mabe olingi ba ko loba na yo te pona yo za nani olingi wa ko sala lokola grodo ya okokanga te okokanga te ya ndeko okokate okoma lipapa kande na ebisio un jour penza omona penza okomi lipapa nde okosepela oyo pena mboka boy courant moto ezopela parce que mai etondi moto ebimi donc singa courant ou bien essence le karawana eza tio etoboki ya essence ou bien courant bande konanga soki ekufi epeli bato nyonso bato moto batelemi mai nyonso ekokoma pe électricité ekoki pe kodinda libulu munene peza no koyeba to dindi pona nini mboka na biso bazo ekoedika yango te ekosuka mabe makasi biso mo beba toza na poto aso to kebite na liro makambo ezoleka mboka ba congolais ebele ba kosuka mabe même na ba mabala
même na pona ko éduquer bana na bango bomona ba divorce ozala ebele ba femme seule ba kotonda ebele ba homme seul ba kotonda ebele na kati ya communauté na biso un jour ekoto bandaka kolela na kolela. Alors bande konanga yango to yaka kolamsa conscience même na niveau ba pasteur surtout yaka kolamsa conscience parce que il y a des pasteurs satanistes o pena baza ba satan mais bazoya na bio na komba Jésus mutoko ya na yazolo ba Jésus Christ de Nazareth ata uta atangi Jésus Christ de Nazareth ata uta lobi le Dieu créateur mais ça na indoki. Donc bande konanga ce n'est pas muto ko loba komba Jésus, c'est pas muto oyo même azotambola boye na démarche malembe ko loba na ite kazana nzambe. Il faut toujours ko examiner ce qui likambo bimi, il faut ko examiner kayango. Ce qui likambo e bimi, il faut ko examiner yango. Lelo to lobe la pasteur o babengi pasteur Walesa. Tozana ebele balinga kaye makasi. Ngana lobi na bino te ki boya ye. Mais boyoka prophétie, boyoka makambo ebimi l'église na ye, bo examiner yango avant bande konangai bolobaka. Parce que même na Bible balobi kolingate ozala objet à scandale place likambo izali. Bande kolala kolamuka to pesi bambote belé pa maman prophétesse na kombo ya Fatou a prophétisaka pa na pasteur Walesa. Aloba ke église ya pasteur Walesa eza église ya mabe. Eza église moko eza na mai, eza likolo ya mai. Eza na esprit ya bambisi, eza esprit ya mabe, esprit ya nyoka. Nyoka pa alingaka mai, alingaka mai. Boyebi nyoka za nyama moko na zamba omonie, aza à l'aise. Na kati ya zamba. Nyoka na kati ya zamba aza à l'aise. Nyoka na kati ya mai pe aza à l'aise. Bande ko nyama moko to koyeba te aquatique, to bimisa mo français, forestique. Donc na kati ya nature, même na kati ya ndaku na bino nyoka ko vivre na ye. Biloko kolia na ye, asoka sangi na eloko kolia ale mabele. Même na kati ya lidusu bande konanga. Boko yepe ya bo so timo la bo timoli na sekuna bomoni nyoka. Abande ko pema ndeni. Apema ka obia pema te azani ya mayandenge nini bande konanga ye. Mais oromona ba Walesa wana bazozo ba nyama minene ba nguma baye na mon église bazo ko tumba yango pona balakisa bino ke non bango baza ya nzambe. Alors même yona ngai to ko kanga pe nguma to tumbie azala ye nyama mo pe so kanye na kidiba bato ebele pe so beti na ba YouTube au moins ba bomaka ba nyoka bazala ba singa mo bo ba beti kanka nyoka kingo e ba kati donc mais Walesa azosala ba miracle moko boye pona batu ba mila kisake ye bande konanga asala mo ebele bomona abenga garçon moko boye na kombo ya JC, je crois JC boya yaka o ayena ba kisi ba bikeko na ye to mona ke makamane sozaka lokuta. Même ba youtubers musu ba kenda kuna ba kweya bandi koloba ba pesinga yi motu boye ba kombo batu mais lelo bana basi on kutu soka kenda wapi ba bunga ka boye ba alingi matalana pasteur akosa la bonté ba témoignage moko penza ya lokuta afuta batu ba kosala ba témoignage eza normal te soka moni mikolo wana kombo na ezotanga mate ou bien batu ba diminuer ko pesa ba offrande ou bien batu apoto ba onde bazalaka soki ba moni eloko ndengo wana ba sopani ata sa longwa ki na yalo bien te mikolo papa komi na onction azongi lisusu abandi kotina bambongo abandi bakani ko benga papa sambelela ngai papa boye oh parce que big saka bambasu même banganga ba big saka bambasu mwana mobali wana ayeko témoigner que pasteur Walesa akosaki ye tola na no témoignage ya mwana mobali wana après to ko na prophétie nini balobela ki pasteur Walesa na monito bandana no na prophétie ya mwana mobali wana ayeko sala scandale awa a continue ba réseaux sociaux abandi ko toucher biso ba tiktokers ba youtubers libanda bandi boso banene ba youtubers bozo yeba na tango wana ya kala
na ba kombo ekimingai asala scandale asali ba kwesi batu aba yokani na mwasi wana tanga kokweya abando kotanga ba komba baninga o to kenda boye to sima kindoki to sala boye bande konanga ezaka scandale lelo lo kwa YouTube yango na sabino bola ike YouTube ya okufa batu so bakomika TikTok bola ike nga nazana besoin YouTube ekufa te. Tout ce qui est archaïque ezalaka bien. Lelo batu bakomi kozongela ba appareil ya photo ya tango kala. Yango nde zokande bandoko zo ba photo penza donc la kisaki eza yo. Mikolo ko kanga photo otali yango boye okanti eza yo nzo eza yango yo te. Ebi Michel longi mususu yaya. Ozo sepela. Non nuna te. Ngapa non nuna te. Mama ekitoko. Tandenge na bimine photo oyo kabati yango o poster na TikTok. Batu kuna pe batie wow. La danoise wow. Oh la danoise wow. On dit matin que la danoise a les cas de 50 ans. Oh la danoise wow. Yaya ezangate o. Talande ba pare ya kala batu ba komo zongela yango yango bandeko na bo bwakisa YouTube te awa surtout sous les baoba ande ba conseil et kontaka batu neti na ba mige wana na pese ba mbote belé place azala landi mama la danoise au moins que mama la danoise azolo ba vérité o ngai na zwa ba bien buto linga ka fo beta ka e bambata fo yokaka OK awa eza bongo. Merci. Alors bandeko na ngai mwana mobali wana ale lelo akomi matalana na ba TikTok kende ko simba Maria Tumba ngako na lobela kyango te na lobaki wana kabeza ba luba ya bango na bango ba luba ba potana nango ba kende nango Maria ngo beto moni place akota ta prison te ka moi 2 jours à garde à vue muta bimi na ye wana eza makamba buzoba. Yango no moni ba pasteur walesa fallait ba zaraneti na awa na bamboko na bapoto bakanga bango nde bakanga ba bostralino ba miyibi ba bostralino batambola na ba chaîne batambola na ba bracelet na makoloso boyebite ndenga zawa na conscience na yepe et azaka tranquillité bostralino wana bomonaka oh pasteur nani pétage alobi ayebi ete batunya bi je connais pas ozoy ba ete abi non wa batu pa ba pamba na yoka batu babi alekio na ba view alekio na kotala na bandeko ba view na kotala na eza yango te conscience yango te bongsa mboka so na ye ana bandiko bima mutakala moitié caleçon na ozo ba view belé voilà so ba bêtise na ba bêtise ozo ba view ce n'est pas synonyme que mutu wana ndaza danger yenda za ya nzambe te c'est archi faux voilà deux bandeko na nga bolanda la bokebi nyonso tolanda na mwana mobali oyo loko eza na TikTok eza na TikTok voilà te na Facebook je crois na Facebook tokoyoka e bandeliti na suka après boko mona sikoyo église ya walesa eza église ni bandeko nanga bosa la attention biso bekongenga ezali paoni te eza orte eya non walesa boyete molimo ninyo bandeko yebi ke elingi nango kofunga masute oh posez-le ifungwa posez voilà allez boyoka ça la faute témoigner na suka nango ba ebisi mai ke finangeli zala bien na kozwa makambo na kozwa mbongo organisé mais nyonso wana depuis na sala makambo wana ti lelo na tikala ko bénéficier ata na elo ngai bamemanga liboso ya pasteur walesa tokutana nde tosolola na ye aproposa ngai nasala faux témoignage moko boye bapropose ngai nasala faux témoignage na suka nango bayebisi ngai ke vi na ngai ezala bien na kozwa makambo na kozwa mbongo kosorganize mais nyonso wana depuis nasala makambo wana ti lelo natikala kobénéficie ata na eloko te nazwa meme na nguma ya bato oyo wana batumba
batumba nguma ya bato oyo nakenda kozwa siko na minute oyo nguma ya bato wana mokolo nguma komi koreklame nguma wana na minute komi kopose nga mama na problème nazo susu à l'aise te nazomeka kocontacte bango mpona explike bango bawalinga koyamba ngai te yango na bimi vraiment liboso na bino peuple congolais nyonso bakonzi nyonso boyoka ngai bolanda baimage na ngai oyo ngai mpe naye koreklame lisusu mbongo na ngai ya réputation ebeba toyokana makambo nyonso ekokisama te mokolo nguma wana bokomona ye na bemission ezali ngai nde eza mbongo na ngai soki bopesi ngai mbongo te partout nakokoma ti epa mokonzi ya mboka ti pa premier ministre partout ngai nakokende na ndimi nyonso ekokoyela ngai ilifo ngai nazwa mbongo na ngai parce que ngai vi na ngai ebeba famille na ngai tu babwakisa ngai makambo to ebeba ngai nazalaka su na place ya kokende te na famille na ngai sikoyo ngai na bénéficia na eloko te ngai nasengi mbongo na ngai ifo nazwa ngo eza eta mingi te naza esu na temps ya kozela mbongo na ngai te naza kaka na posa ya mbongo na ngai naza na temps ebele te soki namoni ewumeli mbongo na ngai nazozwa te nakomema yango partout nakokende yango partout image na ngai ebebi natikali kobénéficie na eloko te nazolela makasi vraiment mokonzi ya mboka talelanga likambo oyo naleli vraiment makasi epuis bino boyeba bisika bokende kotiaka makolo na bino ngai oyo naza victime ya likambo wana bavideo ezali date napesi bino ele 17 octobre bokende kotala yango ezali date oyo ngai nasala témoignage na kati église ya pasteur Walesa 17 octobre. Voilà. Bandeko na ngai bozwela tozonga isusu ngai bamemanga liboso ya pasteur Walesa tokutana ne tosolola na ye aproposa ngai nasala faux témoignage moko boye bapropose ngai nasala faux témoignage bosuka nango bayebisi ngai ke vi na ngai ezala bien nakozwa makambo nakozwa bandeko na ngai mwana mobali oyo alobi bamemaka ye bande kolukaka nde balukaka ndeka ba ezalaka petit yo kosala je yo kosala bo est-ce que yo banga nyoka nga banga nyoka te est-ce que yebi mtu mobwaza na nyoka na yebi vie mobwaza akuna na nyoka na ye abokola ba nyoka boy po bamzo abokola ba nyoka même de tozali na Kishasa wana nga na yebi ba belle famille na nga penda bande obokola ba nyoka na kati alpong na ba OK voilà to l'équipe alors bande ko na ngai moi mobali alobi akende ko defa nyoka ande ko defa nyoka ezali na idée ke balakisa nyoka ke botala ngana ye kotika bakisi nazalaka na nyoka boye na boye après babai bakopesa ye bongo après mbongo wana simande yepe ake azongisi nyoka batu après bande ona azongisi nyoka batu sima bapese mbongo vu na ye ko bonga wana pe papa Walesa pe amati pe batu pe bakoya après batu musu pe bazala banyoka pe ya solo pe bakobe koya ke ana lembi pe nyoko yo na ke nango pe ya Walesa mais bato bazala na banyoka penza basi bakisi batimbela ngo ba bia eza nango makiona moi mobali otanga komi kuna idée ezalaki te batumba nyoka yaya taba komi kuna tellement suko Walesa ali akomi lo yenge lo kwazaka trop agité et komi kaka batumba ye garçon pe la saboté malobika problème ezate suka taba tumbi ye garçon la tozong seleka mbongo ye moko ayeba kina na bandundu kuna kotaba pende asomba banyoka ngo eza nango problème te bazwi nyoka batu batumbi banda batumba nyoka aroya lelo lobi benzamba ko benir yo to ebisa ki okenzamba ko benir yo alobi te po eza makaba lokuta ngai na kosi na ngai donc bino obali boko futa ngai mbongo nyoso kilt wane ko leka jour wana soki kokota combien bakopesa ye bande ko kilt ndingani WhatsApp etalami Walesa batumbi nyoka ye ata elikuta bapesa kete famille ne balobi tovandaka na yo papa nzoka nde yo zaka ata lobi na batundeli babi non to kondima te koma yo yebi ke bakena osala ba faux témoignage te bato basala ba faux témoignage bamsu bakuma ba aveugle bamsu bakufu bakoma bababa bamsu bakoma bandikapé na makolo ezalaka bien to ke nokoso na za boiteuse boye batambusinga lobi loko kaka pa obeli maladi ya buka nazalaki aveugle lobi olamuka omona te nazalaki baba ebele babebisa bavina bango pona mwa ba $100 ba 50 ba témoignage à lokuta batu yoso babanga bango ndenge nini yoke kondima donc eza makamba lokuta te encore batu nsuke baloba te Walesa zaka ya solo eza makambo ya solo mwana mobali o bayina ye baboya ye bakima mwasi na ye akima ye batu yoso bakima ye ndoki azalaka na banyoka
donc répétition et beba alors lela lobi ke Walesa ba futa ye mbongo na ye bandeko na ngai parce que réputation na ye ejali ya kubeba bandeko na nga bandi ko benga Fati Beton bandi ko benga gouvernement batalele likambo oyo yo ndeko mobala fana na kende nanu epa ya ye Walesa ozala libongo na mutu na yo bino bokanisaka bokesala ba bêtise na bino oke kondima soki kopi na yo esimbaki onako lia pena mbongo bien lobi lisusu ye susu obeti su makio na mususu ozokosa population entre temps batu bazolanda témoignage esungaka témoignage ezalaka lokola prophétie oyoki bao témoigner batu bao témoigner kuna bazobika nga pena kende témoignage elandisaka pe batu nde bomona ba profession oyo babeti yo okota ndenge pe témoignage elandaka ezelo mofo ezala vrai ale yo mona mobali okosi ngala danoise président de la république na kokangisa yo parce que Congo eza mboka moko ya désordre. Normalement mwana mobali oyo on doit d'abord yende mutaye ko se présenter Walesa kuta bomba mina sima ko wangana mais lokola vidéo ezali Walesa ko ba non na wapi place ngala sinya ki na opese mbongo ye moko yaki na nguma na ye moko lobaki to tumba nguma ye moko lobaki to liango na makayabu to liango lokwa makayabu to tumbi pe to le na kwanga sikoyo lelo nga na kofute na ofute nini pesa la ya oye na papier oyo Walesa lobaki o signer oye na ngote d'abord si yo pozo troubler ordre public oyebi batu combien oyo yo ndimisaki bango nzambe ya Walesa soki mwana mobali azalaki ngai président de la république ngai mutu na simbi justice alingai na kangana nuye ça c'est ça oyo batu bomonaka même na constitution ezali quand soki oye ozo mema le kuta mensonge na ozo kosa batu surtout yo sali au kosi public au kosi peuple mobimba ezalo ko le kosi nation o memi ngo na lukuta yoko ya ko lela pa fashite kende ka repa Walesa kuna o kende ko silisa makambo na yo to mono liso ya na mediate to mona yo te ya bandeko muto yo nyoso ko utiliser ba faux témoignage pona ko soutenir pasteur moko boy et que tourner mabe yo mutoko yokela ye mawa yo mutoko sunga ye yeba ke malheur e ko kitana ndako noti na 4e génération. Ça c'est encourager les mal. Moi mobali aza mutoko kotela te aza mutoko lapider aza mutoko kota prison aza mutoko kanga ede bakanga ki bostralino ko la lisé na garde à vie et puis ko pesa ye prison avec sursis atambola na câble. C'est comme ça, oui. Et puis, boyo kaka bandeko nanga. Ba église belé. Nakati kuna ya Congo. Eza nango ba église te. Eza nango ba biloko ba culture na bango. Soko ke une église a Walesa. Au monde ke culture nenge le kawana. Eza makambu ya Kasai oriental, Kasai occidental. Baza ko bina kamulangu. Kamulangu eza danse ya Nzambe. Bakangi luketu awa baza ko ningisa baza ko bina kamulangu 207 ebomaka eza bonzambe te me babina kango kuna ba désordre nyoso bomonaka omona pasteur Walesa eloko ngana ekoloba sikoyo omona azo bunda ba pasteur mususu kedo kanga tireti na yo azo sala ba scandale moko boye ye moko tindeli moi papa wana impudicité atindeli molimo impudicité sexe papa ne bani ko telema na kati ya pantalon pona ya koloba ke papa kende ko bongisa pantalon na yo église ezali eza malamu te pona ba omona yeke papa penza landela ka batu nzoka nde ye mutu atindeli ye esprit wana bana ko vimbisa sexe na ye. Tout ça ce sont des magies baza ba magiciens. Bino bato bolanda bango bolanda siko prophétie o bapesa ki ye pasteur Walesa baza pe na prophétie musu bapesa ki pe na mwasi na ye. Alors to channel o bapesa le pasteur Walesa bolanda nanu église wana dans le cas ki a on a yebisa ki bino pasteur moko boye bien na Kisasa banda o le kapé na chaîne na ngai pasteur wana tangu bapesa prophétie oyo na oche na bino lelo na tikala ko tiango te mais na lekisaka conflit ni pasteur wana pasteur Kasongo asalaka na mama prophétesse na biso pona lobane ke
te ozoko c'est la pasteur wale sa makambo tika ye yo moko kutu ozana problème na libala na yo boye na boye bande ko nga la salle émission na lobi lokuta moi so naza mutu yo sazanga problème na libala te oya lobi ke ngai na banda to banana mobile nanga e compréhension ekota te tombola musapi total yo azate mutu yo se compréhension ezalaka OK na kozwa verre nanga oyoyo na melika bonatika on na mesa mobali pa ye boye alobi mais comment yo tiki verre na mesa et compréhension koti bon ça problème et ça problème te yo za saleté o tika biloko partout bo bandu pe ko swana likambe e bimi pe o pe continue ennemi ka likamu ya nini ya verre muka muke to mela na biso ya siko bolanda la boke binyonso moi mobali wana chaki mais tangu témoignage oyeye bolanda na chaîne na ye abandi ko critiquer walesa abandi ko lobaza faux pasteur azali ko loba boye na boye achela ka batu ba poison yango bande konanga boyo kaka biso mto yaka osala ba analyse biso ba to sala ba analyse to analysaka très bien na bino ndo ba ko tshaka ba commentaire biso na bino nde to analysaka bango bakoya na problème na bango neti mwana mobali aye na problème na ye bato ebele bayoki ye bayoki ye mawa mais les bakoyoka analyse danga baloba oui maman la dano a raison mwana mobali aza mutu faut to kanga ye parce que soki cop wana simbaki ba pesaki ba million na ye ya alingaka tika batu baba ndako landa walesa na ba bêtise mais lokola nzambe aza bolingo alika ko bimisa batu wana na poasa ba futi yete ayesu koko yebisa bino ke boke bana beglise wana nga na utaki boye na boye soki pesa ka aye mutu akangisa ayaki ko témoigner makaba ba Maria tumba pe na yebite na yebi na ngate parce que na linga kutu kolanda likambo wana te parce que na mona ngo ba bêtise alors bande ko nanga bolanda boyo kaeli lisusu pa nozolo bate kasi boze kambwa natikala ko bénéficier ata na elo côté nazwa même na nguma ya batu oyo wana batumba nguma ya batu oyo nakenda kozwa siko na minute adefana nguma ya batu mukolo nguma komi ko réclamer nguma mukolo nguma so senga mbo komi ko poser nga mama na problème nazwa donc adesa ki nguma pe ya bakisi ko contacter bango pona expliquer bango ba linga ko yamba mais quelle est l'église vraiment liboso na bino peuple congolais nyonso biso to ko lapide to ko bambo mabanga ibolanda ba image na nga oyo ngai pe na ye ko réclamer lisusu mbongo na nga ya réputation beba to yokana makambo nyonso ekokisa mate mukolo nguma na bokomona ye na émission za ngai ndeza bongo na soki bipesi ngai mbongo te partout na kokoma tie pa mukonza mboka tie pa partout ngai na kokende na ndimi yo kene pas président mbule beti kuna tala baba puba poubelle banzele bukana azana makambo ebele kuta kosala zo sala te ayaka kokotela yo tala bino bosaka na alors président pe lokwa bozwaka ka lokola papier kaka do bozwa kaka bon to zela ka 2028 so makambo ko ya na mboka wana parce que mboka wana ndenge ezokendele penza na yebite tu foyer de ko bima wana bo mona ka mukomsu batu bandi ko kufa 100 200 400 par jour ti batu nyoso mboka eko beba salité moko eko bota wana ba maladie nyonso o ebola Congo oba soki ba maladie moko bambuma ya lokwa kolokoto Congo mboka momba mai désordre bande konanga mais mboka wana baza matalana neti mwana boye ayebi ke mboka eza na désordre ayebi ke bazokutu président ko préférer pesa mbongo esika oyo kutu ezosenga mbongo te bande konanga moi entre parenthèses pour la yesi toyokie na ke kotiela binosko prophétie pour atoshite bande otozana matanga te tozala matanga ya mwana biso akufaki Alexandra et pesi pasi eza vraiment pasi ezo sala pasi na motema ngai na yokaki pasi makasi so na yebisi bino ko yasaki même insomnie pour bien tozana bana bazotanga everywhere nyomo boyebi mère de 7 enfants 7 pères bana na baza kuna bana bakenda OK na yokaki pasi na bangaki
Mais ndenge président de la République a memeli makambo yango elembisaki ngai. Yango mona olobe nango lisu penza te. Na sens ne. Bande konanga. Ngai mwana wana ezala mwana babomaki mwana mundele. Oh ya Somalien, oh ya Danois, ya Anglais, ya Belge, na modèle wana. Na lela na Danemark baboma mwana ya Italien na 18 ans. Asilisi classe na Italie. Aye na yeba neba na bazana na Italie lobi ake Danemark. Ake ko tambola ba jeune wana boyebi onde bazalaka. Ba yebisi ke na Danemark ke quartier moko boujaka eza Norebro. Kuno kosoba mwa diamba, okosala mwa boye, okomona mwa ba discothèque ba yanke, okuyeba pink eza na quartier na benga ngo Norebro. Moi mobali wana tanga wuti na aéroport akiti na sac na e. So il pas qui peut déjà place à kolala alobia beta no tour na Norebro si ma aluki pe ka botel ka kota ba quartier ngo. Mal chance ka ba kutani sikona ba yanke bana mobo ya barab. Ba telema na coin, ba moni mwana bato. Ba bandi ko tuna ye na Danois. Moi na lobi alo ba Danois ta zone ba italien. Bango pe bana na ba yebi anglais te. Yepa yebi anglais ba la muté yebi na eloko te lobi bango incompréhension. Baboto le saki na ye, baboto le mbongo ya lobi, mais non nga la sali binoni. Bazwa mbeli ba chubi mwana wana. Mwana wana kufi, bakimi, bazaki ba cousin. Bango bana wana ba telemaki, moko na papa leki mwana papa kulutu. Moko bandova na quartier, mususu, moko pe na quartier mususu. Bazaki mi bale ba tche, moko tche mwana batumbeli kia. Ba chubi ya kwe wana bakimi, tango batu ba ye, bo ti ambulance ya. Mwana wana kufi bandi ko sala ki pasi mwana wana babota ba yika ba italien babota bane bilete babota ba ka ba mo mi balé moi sina mobile bandi ko na lela neti mwana na ngai azaki makila ba congolais te to zawana to silika to bandi ko silikela ba arabe to et tout bandi ko na ngai zaki pasi bref bana na bakanga bango batia bango na prison na yebite so ba bimati lelo makambo no yebisa bino ekozala ba 15 ans passé. Mona wana ba parents ne bayaka chaque année place ba boma bayaka ko tia ba fleur bazui corps na mwana bango bazongi na ngona Italie ezaki pe première fois asala voyage ye moko ndenge bana basala ana komi na 18 ans na kenda tambola mwa muke bande ko saki pasi na mawa bande ko na ngai na oka ki pasi ndenge pe na oka ki ya Alexandre mais Alexandre azali 75% azali camerounaise. Poni bozoni nga ko niye likambwana que 75% est belé azaka na makila 25% ba congolais mais comment contribution il y a 100 000 si c'est vrai ça c'est pas normal gouvernement n'a pas qu'on ça 100 000 même pas 10 000 même pas payer son billet le jour que maman na bango azwa ki na mbongo na e d'abord bazana mbongo a ke comme ça mwana na ye na université wana azo futela ye cher est-ce que papa Félix yo yebi monta moi sona bimisaka pona futela mwana na Minerval moi sona zangi tikete pona akende ko kolela mwana na ye ndenge pa kufeli kuna gouvernement kuna pe akobimisa mbongo pona ba repatrier corps ya mwana wana mais yo zui 100 000 opesi 100 000 wana yo pesi moi nana d'origine camerounaise les Cameroun il m'appelle 0 pourquoi faut-on là car ba étranger na kati mboka na biso mais si c'était un enfant congolais je ne crois pas 100% congolais MC ngele kabongote parce qu'il y a des congolais bazo kufa si place dans Congo bazangi même ninga ko enterrer bango ba parents na bango bazui mabaya ba beti ba kesi ba tie mutu bande konanga ba ke ko kunda mutu bazui corps ya ndeko kufi bazangi kunde bembe bavandisi corps na moto pour abakende ko luka morgue le président tu n'es pas là banzele baby bana matadi bazotanga te bana mike basali marche 100 000 wana ko pesa ta ba professeur na bango ata 100 200 pour ne motiver ba professeur on le fait pas mais pour na matalana parce que et comme le gouvernement il y a ba canadien parce que l'ambassadeur était là mais normalement l'ambassade a sa finance na l'ambassade a teka ba passeport l'ambassade des Alarakuna pourquoi pas aussi s'organiser
pona bazongisa accord na Congo. C'est le gouvernement zobimisa mbongo en tata, peuple azo souffrir. Batu na mama yebo bakisi ezate. Ba hôpital na Kasongolunda so na mboka ya président yango moko bakisi ezate. Est-ce que eza normal? Bozo wate que pays na biso ezo ke na mabe makasi. Oya koloba que je n'ai pas de cœur, je m'en fous. Parce que ce n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, les anormalités. On doit plairer l'enfant. Tokoi ko sunga maman na ndenge mususu. Mais ko bimisa ko débloquer 100 000 na pays où ils sont les pays les plus pauvres du monde. Avant Haïti. D'abord c'est le Congo et Haïti est sous ici. Mboka munene bongo ils ont or na diamant. Et puis ba yoka kabino na matoi bozo ko ganga ba belge ba français ba yoka kembo pona mutu akufi kuna maman na ye mutatinda ki akendeki même pas na bourse de l'état. Soka kendeki na bourse de l'état. Ba nga pa pesa maman de 100 000 ta. L'état va prendre ça en charge. Yemoka fouti ba ticket, a fouti boycott et zongi. Mais akei kotanga na ndenge privé. Et il y a la souffrance au Congo. Bobimisa 100 000. Bo pesa mutu moko kaka. Et bamoussou bazan est l'autre côté. Moi j'ai trouvé ça c'est injuste. C'est pas normal. Alors ça m'a donné la colère sainte. Et puis na boaxi dossier. Nakangi entre parenthèses. Tozongi sikoto ka mama Fatou. Aloba nini pona pasteur Walesa. Voilà. Papa. Tokei awa. Yango. Voilà. Bolanda la boke bignonso. Ndeko mama Fatou yeyo. Mama Fatou merci. Na autorisation. O ndenge to senga yo te me. Tozora ba vidéo na yo to tiaka. O salaka biso le côté. O pesa biso penza. Au salaka le côté. En tout cas merci. C'est pas donné à tout le monde. Bandeko nanga. Ba youtubeur na ba youtubeuse na ba tiktoker na ba tiktokers. Soko moni moto akati partir makamna yo a publier yango faut betanga au sepelaka. C'est-à-dire que ça les mission na bien. Mais bino so bazu ba partir makamna bino ah bo bandi omona ngo na komi danser faut na pesa copyright. Tango bando pesa batu ba copyright. Place au kosimba mutu. Dieu va te frapper. Bokanga chaîne Jeff Ifonge na ba copyright na bino. Après une semaine ezake belé a sali chaîne asika zongate. Azongate ce sont des bêtes des choses bêtes au bosala kawana congolais. Boye batako bongisa mboka te ka boaka makasi na technologie ko kakopesa ba copyright. Bo pesi copyright to kene na bino nyonso tout non mais mabino chez la Danoise TV. Bandoki. Ayebi na kopesa o ezali message. Boza to l'examen mukia. Veille mes bien-aimés, o ezali kolo nango yemo konde muta fungoli o ezali batu misu pe azo bimisa ba o yale na kati na église de réveil azo tali sabango mes bien-aimés makambo o ezole kana kati na église de réveil ba o bazana miso amoli mon peuple de Dieu bazo mona makambo oyo ezoleka na kati na église de réveil. Gloire au Seigneur. Nzambe azo lokumu po ete nzambe za lokumu bolanda bokebi et belé à bat vie na bango et bebi na kati l'église de réveil. Et belé na ba couple mes bien-aimés bazala ki couple ba continue na kati l'église de réveil et ba bimi mutu na nzela na ye. Mutu na mutu ba yebi na kopanza o ezali couple o nzamba yeba ki na kosangisa. Et l'église et belé eza auteur ya scandale ya ba couple et belé peuple de Dieu. Et so créé o ezali ba scandale na ba couple ebele tika ete nzambe azwa lokumu pe tazali nzambe eyemo kwa fungoli bana na ye o ezali miso molimo pe azotalisa bango ba vrai serviteur na ba faux serviteur o bayebi na kobunga déjà o ezali nzela ebele bazalaki na nzambe me batiki o ezali nzambe nzambe azwa lokumu pe ete azali nzambe a mérité double honneur. Avant de passer le message, na kobonde ne pas na Nzambe, ezalanga te koloba kasimoli mona Nzambe nde iloba na kati. Père éternel, na peso merci, na pambolo po tozali bana. Yawe na zawana po na obéir na makambo nyonso kotindanga. Bisika nyonso o kotindanga, yawe na zawana po na obéir. Nga instrument na yo papa oyo za ko utiliser na makambo nyonso zo pesa papa na tosi na mungongo na yo. Kasi loko na kosenga bobele
protection divine dans le colon na nga na foyer na nga pe na batu nyonso bazolanda ezali message oyo. Saint Esprit de Dieu soit contrôle protection divine papa na nge kwea kasi likolo na ngai likolo bana na ngai oyo ozali molobi malamu l'esprit de vérité na ngai na commission na pamboli po tenga na zakaka simple enveloppe oyo utiliser kolo pona ko tia message na kati na pe na musali na yo na commission de la lobi amen. Toujours kanda na nzambe na Jérémie chapitre 1 verset 7 na 8 Bible ezoloba na ngai bo kasi Yawe alobaki na ngai koloba te nazali elenge esengeli kokende epai ya bato nyonso epai wapi na kotinda yo pe osengeli koyebisa bango makambo nyonso oyo na kotinda yo. Mais bien aimé Bible ezoloba na ngai boy na Jérémie chapitre 1 7 kasi Yawe alobaki na ngai koloba te ozali mwana moke nga naloba te nazali mwana moke nakende bisika nyonso oyo Yawe akotinda nga. Mais bien aimé soki atindi nga ata epai ya nani ata epai ya mokonzi nini na nzela ya telefone koya kopase oyo ezali message po ete eyebana kokomela moto oyo nzambe ayebi na kopesa oyo ezali message nga nabanga te mpe nalenga te po ete ye moko na 8 ezolobanga kobanga bango te pamba te nazali elongo na yo mpe nakobatela yo elobi Yawe nga nabanga te po ete Yawe akobatelanga mebeleme elobi yoko na ngai te elobi tata mwasi na ngai te kasi elobi Yawe nde alobi esengeli na ngai naloba na mebeleme mokonzi ya basali nyonso mokonzi ya eglise ezali ye moko Jésus Christ de Nazareth et soki aza ko se permettre kotalisa oyo ezali makambo oyo mais bien aimé ezaki mpona leki bato nyonso na bwanya to na mayele ezali nde mpo makambo oyo nzambe alingi eyebana na miso na bato mibele nzambe alingi misala ya bango ezala dévoile na kombo ndeko na nga nazalaki ya kolala nazozwa oyo ezali vision namoni oyo ezali l'église ya pasteur Walesa ezalaki na mopaya abandaki koprêche mopaya abandaki koteya enga nazozwa oyo ezali vision na kati na vision peuple de Dieu nazomona oyo ezali podium place chere ezalaka mais bien aimé ezalaki podium te kasi ezalaki ebale chere evandi likolo ya ebale mebienemi ebale wana ezalaki na bangando ezalaki na banyama nyonso ya makasi oyo toyebi ya kati na mai e na kati na vision ntango nazozwa oyo ezali bandeko mwasi abandeki kozwa vision ntango azokozwa vision bandeko na ngai amoni akoti na kati ya eglise ya pasteur Walesa kokota akoti na kati ya eglise ya Walesa bandeko na nga amoni ke eglise ya Walesa ezalaki likolo ya mai chere na ye ezalaki likolo ya mai na se ya mai amoni bangando crocodile bambongo bamungusu bakamba nyoka amonaki mpena bambisi bamboto batilapia amonaki yango na kati ya eglise ya pasteur Walesa yayelande o Seigneur ndenge nini chere ekoki kovanda likolo ya ebale banyama nyonso bambisi nyonso ya makasi oyo toyebi nde bavandi na se ya chere emebieneme bambisi wana bavanda ngando bambisi nyonso oyo toyebi ya makasi ya bazalaka na kati na ebale nde bavandaki bambisi ya minene e basirene bavandaki na se ya chere ya pasteur Walesa e mopaya wana bandaki koprêche mopaya wana bandaki koprêche mais bien aimé mopaya wana ayebi na kobunga oyo ezali mateya ya likolo ya ndenge bandaki koprêche akomi koprêche oyo ezali makambo mosusu gloire au Seigneur et mais bien aimé ntango nazotala na kati na vision nabandi komona oyo ezali nabandaki komona oyo ezali ebale église ezalaki église te ndenge bato bazalaka mais ezalaki ebale mais bien aimé ezalaki bangando bambisi babandaki kotambola na kati na eglise enga na kati na vision nazoloba nga Seigneur eglise oyo ezalaki eglise ndenge nini nazomona bambisi basirene bato ebele oyo bazalaka awa me nazomona bango na forme ya bambisi eglise ezali ebale
Et me bien aimé, dans la carte, na vision, na bandaki kokama. Et mutu, oya bandaki ko prêcher na chair, abungi na ye matea, akomi kote, akomi koloba makambo mususu likolo ya chair. Et me bien aimé, après na ye kobimizala ki vision. Vision oyo e dérangea kinga. Na bonde de pas ensemble. Na prier, na tali montre tozala ki déjà 6 heures du matin. Na bonde de pas ensemble. Moninga mi malamu oyo tika kaba oyo yeke. Et aye na kopesa oyo ezali révélation. Et Saint-Esprit abandi koloba nanga. Mwana nanga. Makambo oyo na yebi na kotalisa yo. Pona walesa atikinga. Et walesa komi ko pratiquer oyo ezali ba science. Walesa na kati na chair. Oyo baso prêcher oyo ezali parole nanga. Et walesa a renforcer force ya monde des ténèbres. Asangisi nga na monde des ténèbres. Bandeko bolanda la prédication à walesa bien. Asala ka ba scando et belé na chair. Muna a bengisi mutu boy mutu mona koto ba bord vimbi aye ko yebisa et no changer azongi moko ya coller mutu azote na chair a coller ye bandeko non pona wana nini eza jungle bokene na mbida na mai bomonde ba mbisi babundaka bokene na forêt bomonde batu babundaka c'est la jungle bandeko nanga vraiment ça triste bolanda asangisi ngala bato mususu ndengo moni na kati na chair na ye e banyama oyo yebi na komona ezali ba force oyo ayebi na ko renforcer pona musana nga ezali ba force oyo ayebi na ko renforcer atiki ngai azali susu na ngati ayebi na ko abandonner nga mais bien aimé et Saint-Esprit bandaki koloba nga ke ba pasteur ozomona bazoya kote ya na chair ya walesa soko monye ayebi na kokitisa mutu c'est que mutu wana zaya nzambe c'est que mutu wana azo prêcher makambo oyo ezali na kati na église wana et simbi oyo ezali motema na ye yango mona ye azo ya kokotisa oyo ezali ya mbelema c'est que mutu wana azo azaya nzambe ya solo yango moni azo ya kokotisa oyo ezali trouble po mutu wana pasteur wana aza ya nzambe soko moni mutu azo prêcher na kati na église na ye eke ye atelemi aye asentir ke bambisi na ye wana emingani asentir ke biloko nio eza na se ya chair emingani yango ayaka kotia oyo ezali trouble ekende koyebisa ye ase repentir na makambo oyo nayebi na kotalisa yo eme bien aimé ntango nasilisi yango na ekopase oyo ezali message pasteur walesa repens-toi yeba oyo ezali nzambe tika kosangisa nzambe na ba sirene tika kosangisa nzambe na ba force ya mai tika kosangisa nzambe na ba force ya bangando po ete osengi renfort chair na yo evandi na nzambe te chair na yo esapuye na force ya mai po ete na vision na yebi na komona chair na yo evandi likolo ya mai eke na se nango ezalaki bangando na se nango na moni ezalaki bambisi basirene nde bazotambola mais bien aimé ainsi dit l'Éternel. Pasteur Walesa, réponds-toi. Mais bien aimé, ma pasteur est béni. Oh, bazo salela, oh, ezali nzambe, peuple de Dieu. Il faut qu'on sala très attention à ba chair na bango. Ba chair na bango est béni. Ezali. Pomoni bostradi no kuta linga batu ba matana chair na ete. Soka bengi si pasteur a terre na nasi. Boke ba ba chair. Boke ba na ba chair. Même bino bozaka na ba église mo simbi mo mbongo na yo ke na chair a pasteur otie bandi ko sambela. Ya bando tia ba mbongo na chair. Ngana yo kaka celibat. Ngana yo kaka matalana. Ngana yo kaka milelo na milelo. Ngana yo yaya lukanzamba solo tika matalana ke baboyoki église etoni bangusu bangusu ba hippopotame bankoba bato oyo sezaka na bamai wana bamami wata na kati église ngai te nzamba alobi ke akoma kosangisa mosala makambo ya nzambe na misala mabe siko bolo balanga prophétie wana et témoignage garçon na yako sala garçon na kosi ka yemo mtayaki na nguma ezali kuna boke lukango le 17 octobre ezali sur le 17 din ce qui peut alobaki sur moi année passée sur peut année passée boke ne ko lukango bo mona
ndenge mwana mobali wana a témoignaki na banguma balakisi lelo mwana mobali wana ye moko aye mutu mususu te lisolo te aye kolobaki makambo eza lokuta bongo siko tolobaki prophétie oyo ekokisami obe ekokisami te mama na biso apesa prophétie oyo ekomi déjà 2 mois yango banda apesa prophétie oyo natikala koanalyse yango te na yaka na yoka na yebisa bino kaka bokeba nzambe ye moko mpe apesaka nga air tango nini oya koanalyse prophétie tel bomonde na analyse yango te bomoni sikoyo tala période toye koanalyse yango eloko eleka 2 mois ide kutu teke na analyse yango lisusu me nzambe ye kopermettre yango lelo bongo yom tozotala nga olaike video te yaya surtout partager to ofungola baninga miso bapaster wana bazokosa bato bango nde baomemela biso pauvreté na poto bango nde baomemela bana na biso bulu yeke na kati ya poto tokomi na distraction toza na ta kosola na bana te toza na ta kosola na bamibali te mobali sa akotaki na prière mwasi akotaki na aire na ye mwasi asambelaka na aire na ye bana bazose bakomi kokola bango moko bakomi donc des autres bana bakomi kaka le mosusu bazoloba Alexandre ye wana abadeka koloba maloba maparole ya nzambe mais qui dit que Alexandre banosambela nzambe solo temso andosambela nzambe solo te le mosusu mama na ye akanisaka memaka mwana na ye na église ye pa akanisaka ke pasteur wana aza ya solo nzoka aza pasteur ya solo te mwana kotondola baverset biblique na munoko toleka boye Jésus revient bientôt bandeko nanga vie eza boye nzoka nde ozosambela nzambe lokuta alors bandeko nanga vraiment naza si ndeko na biso akomi na suka toyoka ye po tokomi na biso na suka bola ike partager ntango mosusu na se nango akunda oyo ezali biloko ebele eyo oyebi te ntango koya komata omati likolo nango obandi kopriche ndenge oyo ozopriche esimbi biloko na ye yeba te bakoki mpe koatake yo me bien-aime yango omonaka paster walesa soki moto azoteya na kati na eglise na ye soki moto azopreche na kati na eglise na ye eningisaka oyo ezali basirene na ye soki eningisi oyo ezali basirene na ye eya sentir omona ye akati oyo ezali mateya akotisi distraction na kati na mosali mosali mpe akati mamoko mateya mosali mpe ayebi na kokita paster walesa réponds-toi tika kosenga au secours na baforce ya mai tika koutilize baforce ya mai tika koutilize basirene na mai tika koutilize baforce ya mibando esibi l'éternel nzambe apambola peuple na ye message oyo ekomela oyo ezali paster walesa amen gloire au Seigneur amen tika kosenga secours na bilima ya Afrika nasengi secours na bilima ya Afrika tika nini nga na komba na molunge na nzoto wana ya bozia lelo aboyinga lelo atiki nga na mawa ngai moko ye mutasekaki secours na bilima ya Afrika ya bilima bafutaka te o papa pasteur soki nani walesa répands-toi sambela nzamba solo besoin ba période ya corona pasteur yoka wazeko pasteur walesa alakisaka biso kaza mutu ya mai akenda kodinda na mai ya salite bilima esengaka ye dinda na mai ya salite bandeko nanga bilo musu ba pasteur wana bato baselaka nzambe te balakisaka biso mais tozaka miso kokangama yaya omona miso eza kokangama ozoyeba te bana bosi bomona pasteur nini akende kodinda na mai ya salite mai oyo mpona nini corona sila na Congo nzoka nde bilima mai mutu bayebisaki kodinda na mai te omona bokanza todinda na mai ya salite mpona ya dindi mpenza na océan alors bandeko nanga vraiment botikala malamu like vidéo bo partager on est ensemble plus yo pour l'inkotia commentaire roche en tout cas mais live together eza wana mnomo boyebi nazo sungaka pona mabala bande konanga ba papa vraiment boyebele bana 36 ans bana 39 ans ya mibali nazana ndeko mwasi ya 32 ans kitoko makasi boya
En tout cas, basi bazali, même à peine à Katia, il y a UK, Ozana, maman, Ozana, moi, mobile, il y a 40 ans, Ozana, moi, mobile, il y a 38 ans, il y a 39 ans. Pourquoi pas vous contacter, Bana Mibali, Bana Mibali, Bazo, Toulaka, Boé, Bazo, Sala, Bazo, Fandaka, bon, maman, non, non, non. Bana Mibali, Mini, Barobot, à retard. Parce que Bino Bozana, Boli, moi, non, Salaka, allez, Sarabino, Foutela, Bino, build, Fati, Bolinga, Bana, Bino, Mibali, Balate. Ce n'est pas bien. Bobé nga maman la danoise na bali sabana na bino mibali et aux akitoko bozo bali sabango ba Ghana ba Nigeria ba soki ba mususu kuna na France ba malien bani même boka na biso un jour yama ba ozo biso tala papa wana ke ndako bala camerounaise ba boti maman na Alexandre ayeli biso aboti kuna na camerounais ayeli biso Alexandre camerounaise mais tala nde biso so tozolela au lieu de lele le quoi africaine, to comme ko lele au moins na biso. Bino ba congolaise bisomba somba. Ah bon attendez, tal sali. Bye bye. Bisous à tout le monde. Oh, lelo na pesi bien bambote ebele. Et pas ya ndeko nanga moi si mondele na kati États-Unis. Jackie moi c'est mondele yaya. Des gros bisous à toi maman Rasta woman. Bisous à toi.